na pesa na mbote na bana ya Congo nyonso mbote mingi na président na ngai Eli Martin Fayulu Madidi ngai yo le petit Fayulu président na sepeli mingi nazali cadre ya SID na uti juste na mukoso kota la base na ngai na yebi ke na travailler kana professeur quoi o yebi malam na uti kosa la tournée na ngai pour na ko implanter SID ba place o ezalaki te na ba fin fo ba mboka président batini mbote mingi balobi bitumba oza ko bunda bango pe bazali juste na sima na yo bazo bengo toujours le président Eli ozali bwania ya mboka mobimba ozali bwania ya mboka mobimba Afrique mobimba za na posa na yo monde entier na posa na yo okozala lokola ba oyo ba leka kala président yo babenga kayo ozali président oyo ozaka toujours soki olobi likambu ozonga ka simate ozaka gauche te ozaka droite te bana mukoso bana ya feshi bana ya kikwiti bana ya gungu bapesi mbote na tamboli tourner nanga kote nyonso président alors pour na élection tondaki yango na radio Top Congo oyo nyonso salamaki na kata Kinshasa oboyaki na ndenge ozalaka ferme na ndenge oboyaki ke élection ezalité pour na seni tobundaki awa makasi tokendaki na seni babetaki biso ba gaz oyo salamaki poke élection esala mabe souci le mozali ke nini et que ba triquer élection pour na kombo oyo ezalaki na 2018 que non président Eli Martin Fayulu kombo na ebunga yo loko ozalaki na décision wana ferme boyaki ke non élection salamate tokosala pe yango te kuna pe kote na uti balobi bazaka toujours na décision na bino o boselaki wana ba na décision wana yango message ko pesa pour na bana nyonso ya Congo voilà na sisi Gilendungi Mwangisa ozali cadre ya SID. Oui, mbote mwana mboka. Ingeta mwana mboka journaliste ya Bwania Kabuya mon petit oyo asala rapé bisoto zala oyo atamusaka bilili ya bana lamuka pe mokili mbaba mona biso ndeko journaliste mutuna otuni je crois bien na 2006 2011 2018 ozalaki mwana mukete ozalaki mukolo déjà oyebaki processus électoral o eleka misatu ndenge eleka et mutu lelo aza na régime bino mo ba journaliste bozo benga ye azalaki opposant mais pour la biso azalaki opposant te to bengaki bango l'époque des escrocs politiques bazalaki ba escrocs politiques pondimaki bazalaki ba escrocs politiques nyonso asalaki na propagande mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo tangelanga na ba promesse nyonso atanga ezanga société projet de société ya malam tangelanga eloko nini oyo ya loba il nous a promis à commencer ba congolais ba millionnaires yo komi 2 a promettre ba congolais Kinshasa pe RDC comme Allemagne d'Afrique ceux qui nazalaki allemand j'allais même dire oh n'importe quoi et pas Tshilombo mais je suis malheureusement je suis congolais mais balima bana kanda na ye alobi na biso tokobanda kolia 3 fois ayebisi bandeko na ye nyonso atambolaki na kasai bokolia 3 fois bokolia 3 fois bandeko balobi o isili faci beto tokoya minene banda kota na bango moko bakimi province exode rural et salemi depuis Tshilombo aza na pouvoir depuis 1960 exode rural na bandundu etela kosalema te province moko te etela kosalema esalemi justement na pouvoir na bango moko ya monsieur Tshilombo basali exode rural bakimi nzala bakimi pasi bakoti bandundu babeti bakoti ba Congo bakoti Maniema bakoti Katanga ndeko journaliste président Fayulu aboye élection te président Fayulu a su carte d'électeur atindi biso to s'enrôler mais tant que to s'enrôler il y a ce qu'on appelle le fichier électoral et si gawe ba liste ba kombo ya bato o ba s'enrôlaki bazali na kati ya bato ba enrôlaki enrôler les militaires, enrôler les policiers. Moi j'ai mon frère policier, il a eu sa carte. Il a une carte. A une carte. À quel chef du quartier, à Salim Mikanda, conseil civil, à Salim Mikanda. À un bureau, il y a nan. Bah mon pendant, à une carte d'électeur, il a une carte. Est-ce que le policier a voté? Maintenant, tu sais qu'il faut pas l'ongola. Il faut pas auditer fichier électoral.
audit officiel électoral de journaliste et la raté que Chilombo azu mwana na ye azu leki na ye azu kasaye moko boye ko ya za kasaye azu bandeko na chewana bo sa officiel électoral non et participe à partie prenante union c'est-à-dire ba za ko kene na élection tango ba to baza ko contrôler officiel électoral ba yaka ba partie prenante nyonso batinda ba délégué na bango batinda ba contrôler na bango basala wana okoko tangela nga parti politique ko bana ya majorité na bango oyo azala ki place bazo sala contrôle officiel électoral parti mokoté. Quelles sont ces élections là? Mais Kabila l'a fait. Ba benga qui est rwandais. Or le vrai rwandais ça se trouve à l'IDPS. Ndeko journaliste oyo nazo sa libosa micro na yo ba to IDPS baza considérer na maboma oyo azuli boma bakene na telema ba pese bakisi mais bakisi mais moi biloko na mutu etikali elezake mutu oyo atwanuka déjà bandakala. Fayulu est prêt pour aller aux élections, mais avec le fichier électoral actuel sans fiable sans contrôler Fayulu aucune élection t à part Fayulu mutu pas aucune élection toujours le même fichier fiable t azate biso pepe tolobi na bakatumbi tolobi na batu nyonso obozo précipité ko déposer ba candidature élection sans fichier fiable boko kendete. Nous savons bien que ba mususu balingi ba bengo candidat président ba mususu balingi ba bengo candidat député mais otikeli kaka na échantillon ya ancien candidat mais oyebi que Tshilo mobilo ko sa na fichier électoral okotira ko bimana yo te. Mais tu es en train d'accompagner Tshisekedi tant que nous avons moyen de rejoindre le pouvoir. Il y a un peu de Congolais qui ont idéologie de Martin Fayulu. Idéologie de Martin Fayulu. Pas ça, tu oui, oui. Non, non. Tu es derrière lui. Tu es en charge de Bino et tu as le Congo élection sans Fayulu. Et l'élection peut être sans fichier fiable. Qui vivra verra. Ndeko na ngai biso normalement na Katumbi na Matata Ponyo na Denis Esanga tozaka na accord te. On n'a pas signé des accords entre les trois soi-disant opposants. Bato ba opposant opposition à 5 mois. Tozana ba accord na bango te. On a dit ceci. Le corps bengi opposant baza contre le fichier électoral, baza contre le processus électoral. Tozwa to sala sikoyo ba effort na biso. Donc makasi na biso. Contestation na biso to sangisango to kitana nzela to sa contestation so to silisi muta zongi na ndaku na ye a préparer ba élection na ye bato mususu oyo bayaki na distraire opinion bayaki et président Fayulu était prudent aboya alobaki na biso ba petit bossa l'erreur te to ko benga na mutu te mais mutu na mutu akomi benga na ye moko. Quand on fait le premier discours, point de presse à lobby, moi, Martin Fayulu et mon parti politique, donc déposer ma candidature, c'est officiel contrôlé. Et l'une que l'on Moutou a déposé candidature, c'est rien de moins na Fayulu. Fayulu a bengane Moutouté. Bandeko Yoktangi, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Bagero déposer ma candidature. Libre, c'est la démocratie. Nous sommes décidés. Fayulu est décidé. Nous sommes Lamouka. Matata n'a jamais été dans Lamouka. Moïse Katumbi, il a quitté Lamouka. Il est allé rejoindre Félix Tshilombo dans l'union sacrée. Denis Esanga, il est de l'union sacrée. Tant que Bimba s'est opposé de 5 mois, il rentre chez Tshisekedi. C'est libre à eux. Pas faire ma candidature. Maintenant, vous avez son déco. Candidature à Moïse Katumbi, il y a un dimango. Bangombo à lobby congolité. Ça c'est un. De deux, il y a Matata Ponyo. Nana Kondimango. Bango lobby Azamoui. Aïba Mbonga Bukangalonzo. Toko Kangaye. Ceux qui vont les deux personnes. Balongo les deux personnes. Tshilombo va aller aux élections avec qui? Parce que l'élection opposition la majorité. Aujourd'hui l'opposition c'est qui? Aujourd'hui l'opposant c'est qui Ndeko? C'est Martin Fayulu. Na FCSA Joseph Kabila. Bango ne va terminer l'opposition. Joseph Kabila qui n'a pas d'élection à partir de là, on a pouvoir, baza les bandas, baza opposant. Mais le vrai opposant, c'est celui qui a une élection. C'est Martin Fayulu. Baza Komikosa qui vivra verra de journaliste. Mboka Oyo, nous sommes prêts, Bisso.
le corps bande de biso ba saye bazo kana biso. Nous sommes prêts. Biso ba congolais siko toujours de l'avant. Tant que ça manque Congo za ba kasayente. Congo za ka école te. Congo za ka province te. Ba le Congo école moko. Tu sais que ceux qui a été président congolais, il allait travailler pour que les Congolais nyonso balia. Mais le Congolais est bien le côté. Cet voyage à Saliga Narasai, à Kebandu combien de fois? À Kekasai combien de fois? Zéro. Zéro ndeko. Et lui c'est un président tribal. Dans la élection n'a sali. Na 3 chaînes où était le processus électoral. Première chaîne, il y a une chaîne il y a financement de l'élection. Deuxième chaîne, il y a une chaîne de sécurisation de l'élection. Troisième chaîne, il y a une chaîne Oyo il y a Seni. Pour la chaîne il y a Liboso, tu as la Seni na cour constitutionnelle. Seni na proclamé par résultat provisoire. Pour la chaîne à Tchekadima, Muluba, Kasaye. Pour la cour constitutionnelle, il y a proclamé des résultats définitifs. À Tchenani, à Tchekamuleta, Muluba, Kasaye. Tu as la finance, ministre de la finance. Ezali nani Nicolas Kazad Kasaye. Toke kuna na bank, bato ko financer mbongo na bank. OK, ne kuna komona Muluba. Toye sikoyo na sécurisation ya élection. Toke kuna na ministère de l'intérieur. Tokomona Peter Kazad Kasaye. Toke kuna na ministère de la justice Rose Mutombo Muluba Kasaye. 3 chaînes au Italie, ma élection. Dans la réunion interministérielle, là où on va parler des élections, c'est Chiluba qui prime. Dans quel pays? Dans quel pays Ndeko? Dans quel pays? Donc, Congo, on ne peut pas le revendre à la Congo. Province Moko. On va relever le Congo dans la réunion. Une province. Après, vous allez nous dire, les Bayards sont des tribalistes, les Bangals sont des tribalistes, ce sont des Balouba qui sont des tribalistes. Le Chilombo a tribalisé les institutions. Chilombo a tribalisé les institutions. Le premier tribaliste, c'est M. Félix Chilombo, a mérité au Kangaye. Chilombo a mérité au Kangaye, il est tribaliste. Parti politique naye, son président, lui-même, Moulouba, son secrétaire général, Moulouba, secrétaire généraux en charge de Yaboy, ce sont des Balouba. Mais quand vous allez à l'ECD, le président c'est un Mouyaka. Mais le secrétaire général, celui qui dirige le pays, le parti au quotidien, c'est que ça y est un frère de Tshisekedi. Vous ne verrez ça nulle part dans les partis politiques. Vous ne verrez ça nulle part dans aucun parti politique. Donc, nous sommes déterminés. Ce que tu le les élections au Congo et qu'on sans fichier fiable. Les élections au Congo, tu sans Martin Fayulu. Merci. Bon, moi, je s'appelle Nan Koyoka, qui est toujours une élection. Mais pour l'élection, tu lobby et la fichier électoral ya malamu. Nazo pesa sangwe pande konanga oya uti oya mumbala wana lobaka na kimbala. Aza yanga na zaba. Zaba eza mabele nanga. Naza mwana grand chef. Ndenge na kangiri ndaku wana akoke fongola te po akotsa fichier électoral na ye ya buzo bakuna. So ite to bomana ndenge balobi kasa ye kabwani na biso pe tozo kabwani la bango. Moni na ndaku nanga. Naza mwana grand chef so zaba 1 zaba 2 zaba 3 zaba 4. Bamboka minene ngande mwana nsuka papa na komona Kalunda na lobby pardon tozana 3 places o bachaka ba bureau ya seni papa sina kangi bobo ngisa koto après ayeko ya fongola so ite bitumbe zali ngai moko mutu na yebiso na zozonga zaba bitumbe zali to la élection yo malamu mais na zaba na yebi bien na yeko tala na zaba baluba bazebele boye ko soma bazamba nanga boyebaka ngana zozonga elo na linga ko loba yango wana message nazo pesa na meseka dima na bopoza ya lukuta oyo bazana biso meseka dima oyo bake élection oyo lingo salisa batu ba OK élection eza ba congolais parce que so ba congolais ngo balobi ba OK élection oyo lingo salisa te ça dit ça c'est élection po ba nani ba voter Chilombo. Botilo monyo sa promettait ki biso alaki apesi biso ngote. Soto ke élection to voter passé à la biso lisonine. Ya ngona lobi na Kadima
nayebi koza mutu ayi depese koprépara nyonso koprépara tricherie nyonso kosala parce que toyebi et puis tolanda maloba ya Jean-Marc Kabund mutu atia yo. Jean-Marc Kabund a dit clairement que Monsieur Kadima aza fruit ya glissement toyebi yango. Et puis le même Jean-Marc Kabund basalisaki recrutaki ba jeune kuluna ba milice ba pesaki bango ba armée ba pesa bango formation na Kingabwa toyebi nyonso wana. Mais message na repesa na kadi mezake bato bazo kosa yo ke kobanga te cette sélection biso tozana ba milice to bimisa bango na balabala bato ba maba réclamer ba robeta bango message kobanga te salisa ndeko Kadima yebake mutabatami alekio na mael ngana ko ba vérité na biso te mais na biso ke bokima mbango bokoluka côté bokimela po biso to batamaki to travailler ki sous coulisses to yebi auto kosala lobby so bokebite to ebite ceux qui bokima nzela ne parce que aéroport ezalaka na nzela bandu na nzela tchang kuna bo avions côté nini on a évité parce que biso toza déjà prêt nenge mwana mboka président eli alobaki ke tokende élection te na fichier oyo Kadima osalaki obutikaki au préparer tricherie tokende élection en ate papa so chetem sali sélection parce que tokomona Chilombo a dirigé biso pour la deuxième fois soki Chilombo ngwa kozala c'est que ngana kozala te et puis na opposant oyo bozo benga soi-disant opposant mais Katumbi n'est pas opposant. Il a été avec Martin Fayoul na Lamuka. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On a aussi l'opposition républicaine. Opposition républicaine, il y a un problème parce que le monsieur là, qui soutenu a gagné l'élection. Parce que l'opposition, lorsque tu as élection, moi j'ai gagné, on a poli, dans son opposition. Mais Martin Fayoul qui a gagné les élections au Congo. Bobeti biso bosali peuple congolais coup d'état électoral bosali coup d'état électoral yo Chilombo ozana na mababe na vina yo osali coup d'état électoral na ndoki wana Kagame soki na Rwanda wana Kabila. Alors yo Katumbi ozana biso lobi non monsieur Chilombo a gagné l'élection te muta gagné l'élection Maître Fayoul et après 3 mois 4 mois OK ko rejoindre de muto asali coup d'état électoral. Bon problème te OK ndaki na yo c'est ça tu es que ozaki na Lamuka mettons OK osa la propagande ya Fayoul na Kasai OK ça la propagande ya Félix to yebi oza bon pour ne pas parler écolo mais to yebi ngo zalaka et monsieur Matata oza opposante tu viens na FCC a dirigé ces pays dès avec M. Chilombo bino na bato basala biso coup d'état électoral yo c'est ça yo na yo monsieur là monsieur Matata et ça bino. C'est pour quelle élection? Vous n'êtes pas des opposants à Congo, c'est monsieur Fayoul m'a dit le président élu au peuple à voter qui au peuple a fait sur confiance, au peuple a réélu, au peuple a voté. Donc nous allons en ailler. Yo c'est ça Moïse et puis Matata Mpogno, tu es bibi noté. Boyaki to tuna ki président lobby bazaba na mboka to benga na bangote. Alors le kola to yamba ki bino bozongi na Lamuka. Bolingi bosala ba mamna bino teyebi déjà la position na bino. Vous n'êtes pas des opposants. Bokende mais boyebake élection et kozala te sans Fayoul. Congolais décident tous prêts à travailler sous coulisses. Torobima jour torobima nde jour bokima. Papa message nanga nazoyebisa ba ndeko nanga nyoso ba Congomani ke biso il faut tous aller veiller. Puisque au moni mboka na biso mutu nyoso tu tango zo sala likambu soki zo simba te ba changeaka. Toyiti ko leka na 3 cycles électoraux oya mabe. Par preuve tala le lomboka ndenge komi. Siko to kondima lisusu oya 4e oyo to songa na même situation te. Tandis que monsieur Kadima to bien avant banane ibandeli. Kadima ba machine enrôlée qui se retrouver na maboko député. Or na Congo mobimba les seuls moto azaki na droit ko somba ba machine ezali président Sene Kadima et qui na ko sane na maboko ba député ba candidat député à union sacrée tel que oyo to monaki na Chikapa Jupe sala accident ba se retrouver moi si ya député na suppléant ba kufi na ba machine enrôlée na 4 na ba carte vierge bon naka sumbalesa ndenge moko siko monsieur Kadima biso na ngambo opposition Martin Fayoul to sengi audit officier
po totala baorgane interne baya baaudite totala biso nyonso tout omona ke oui bango baconfirme biso ke eza malamu mais yo ozoboya oke kozwa bacamarade nozoboya ese biso tokozala na confiance non tandis ke na ebandeli déjà tomoni position na yo yango tolobi boye eloko oyo ozosala forcing wana kadima yeba ke biso bacongolais toza déterminé awa lokola soki oboyi audit officier biso tokodépose candidature te mpe mutu moko okende élection aza te tokoapplike article 64 ndenge président eli Martin Fayulu alobi ezala bandeko oyo bazosala neti buzoba bakatumbi soit andiza bamatata mpono quartier moko te propagande ekosalama biso todécide quartier moko te bureau de vote ekozala biso todécide yebake Chilombo ozwaka mwa makasi moke na presse ya boulevard le 30 juin oyo otiaka basoda ozala combien de militaire oyo kotia Kinshasa mobimba po ba bureau de vote ezalaka na baquartier propagande basalaka na baquartier papa bosalere te bato bakokufa do na Congo kozala histoire moko pour la première fois na monde bamboka mosusu makambo ebomisa bato me oyo biso ekoleka po quartier moko te propagande ekosalama quartier moko te bureau de vote ekofonctionne toyebisi bino